siko baye kotikisa yo mituka oyo bakendaki kozwa mituka ya bato oyo oyebaki na yo te. Amen. Yo mpe kozwa mituka wana. Amen. Sikoyo partika wana bitumba elandi yo ozolinga bakuma yo otimi mpe na mboka na yo ntango obengi ngai jour wana ke papa naza na mbongo tel nalingi napesa pari ya nzambe nakoki kosala nini. Oui papa, na précisaki bien papa, na précisaki bien eza mbongo ya kimuyibi, mbongo bayibaki ba voiture papa kobosana te. Yango nazoloba na yo c'est ça. Eza bato oyo baye kotekisa yo motuka bayibaki mituka ya bato. Siko yo mosombi oyebaki na yo likambo te. Eza boye te. Eza boye, mais après na ye koyebaki eza mbongo ya muyibi. Siko mbongo ya moyibi wana yango nazo comprendre nayibi mbongo ya moyibi eza oyo to okoki kotenga mituka wana ou bien eza mboni. Non, mituka bango bayibi ngana teki, ça veut dire que ndenge ngana teki mituka kimuyibi, ça veut dire mituka eza miyibi mbongo pe ozalaka ya kimuyibi. Mais siko ngai comme nga naza chrétien yango na yepa na yo na pesi yo confiance na simbi mituka batekaki bayibaki ya miyibi na tango na teki na récupérer mbongo ya mituka ya miyibi ya voiture ya miyibi. Siko nga naza chrétien nga nasambelaka na boyi lobi na kende lifelo yango na yepa na maloba o bakoko baloba ina nga ya mabe yango na ye nango pa na yo papa. Okay, tika kolela bala nasirana s'il vous plaît. Amen. Ça va. Tamba lobi boy. L'autre tango mbongo omoni mbongo na yo nango pale ya kipoyibi akende kupona mbo. La ebisa kyo il faut all long la une dixième nango. 10%. 10%. Okay. Il y a 150 000 euros. Oui, il y a 150 000 aussi. Il faut au long là 15 000 euros. Na longo 15 000 oui papa. Sikoyo je vais le le baki ki loko pesa 10% après au bakisa loko mususu moyi la boy. Na ko bakisa susu, na ko bakisa 10% et ça la 25 et ça la presque 30 000 euros. Oyo moni eza na enveloppe wana ona la kisio. OK, sikoyo turu na banda ko baki tinga na lobika ka oyo eza ndenge 10% c'est le po ya mbongo wana na ndenge ya normal. Bisiko tango na yiko tambela na botu ya lelo. Nzamba yebisi ngai. Amen. Omoni ofanga badolinga bapesa wana. Ngai nde mutu na kosala ke a partir soki opesi eloko oyo eza na omoni ebika osomaki mituka ezaki ya moyibi. Mbongo yo oteki mituka na yo eza mbongo ya moyibi. Siko nzamba lobi na ngai boye nayebisa yo. Nzamba lobi na ngai ke kaka ndenge osombaki mituka wana ozozwa mbongo na valeri ya mutuka ya 4x4 toki mituka na yo ezalaka awa olingaki ozwa mutuka en espèce opesi olingaki ozwa mutuka en espèce opesi soki mituka ezalaki fai napesa o mituka en espèce pa na yo moko ya bamituka wana moko ezalaki ke omoni mbongo oyo opesi wana ezalaki seke olingaki osalela yango na ndenge ya mutuka opesi sikoyo epai na biso nzambe ati apesi directive ya kosalela mutuka wana soki opesi mbongo na valeur oyo ezali kokongorde na mbongo za nango neti ba 10%, mbongo wana nzambe asi apesi oyo ya action ya kosalela mbongo wana eza par ya mbongo wana na ndenge ozotika eza moko ezokende na prison eza moko ezokende na baorphelinat eza moko ekokontribue na mosala ya nzambe kotonga ndako ya nzambe. Amen. Amen papa. Ok. Papa nazwa sikoyo nazwa numero wana zela message ye zela natala numero wana zela
zela yo ozalaka oza na papier wana naza na papier awa te. ah bon nakata kasi ozwa papier bonga na rappelo non rappelo na 2 minutes non comme ça na total biso mbala ensemble. Ok, ça va. Dans 2 minutes.